on n'est pas joli, mais on le devient. Mais on est beau. La beauté, mais la joliesse, ça se crée. Créer rien. Tu peux créer la joliesse, mais tu ne peux pas créer la beauté. Donc, beauté, c'est le mouton a sens de beauté. Nambon, on a mis ça la jolie. Mais adage, c'est la nine. Qui te connaît ma belle? Est-ce que ma belle, c'est qui te connaît? Ma belle, il y a un toba, ma belle, on met la rabisso. On voit ma belle, c'est ma casse. Mais ça, adage, il y a trop. Tellement qu'on qui peut monter, et ça, adage. Elle a son mouton, qu'on somme, on a poté au Lobanine. Alors, on a peine à qui? Bambo, il y a bissoté. Pourquoi qu'on quitte? Mboke tambula kama be yango réalité boy. Déjà courage on va dire que mboke tambula kama be yango na boy na boy. Déjà ça courage na gens déjà pas na. Donc au moins que batu babeta li solo wana te. Babeta li solo ya ayaki na veste ilamba alati bosa cher. Mais poni côté wana babeti li solo na ngote. Azala ba bien belé au monde batu bako Congo ko bénéficier nango. Parce que a signé à sauver le Congo. Na za parmi Nazwa balle. Nazwa massas dans sauver le Congo. Ngam batira balle. Tant que hôtel mais la système boy na boy sauver le Congo. Mais na époque où on a sauvé le Congo. A ça on va policier belé ba quoi ko hésiter. Mais ya oza ki. Le le tole ba boy azana AVC. Atambola bien té pour assigner ki oza ki aloba pour la mboka. Ata vini na risque pour la mboka na ye. Mais Congo la kanaka makambo c'est spécialité. Ya ngwana zo bangi sabatu musuko bundela mboka. Aux banques, c'est pas payé, monsieur, tout le monde a son mouton de l'amboka, bah, c'est quand même le nerf. Mouton a choc, mon pour l'amboka, quand même, mon nique, mais biso, mouton de l'amboka, boy, car on va au fingaï. Tout ce que vous avez mboka, mboka est un peu bien, n'a pas commentaire, bah, tu fingaï. Kaka soda aux bundela, soda salaire, et ça m'a bé, boy, na boy. Yes, soda na mukolo, bah, magana, c'est là, boy, yem to kangabo, yem to beta masas, boy. Yamani, bah, tu vas au baye, ko bundela mboka ya Congo. On dirait peuple, on va limiter, va bundela bango. On dirait, bah, va souffrir. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de savoir que vous qui nous suivez à travers le monde, vous continuez, n'est-ce pas, à témoigner votre confiance vis-à-vis de notre modeste personne et nous également de notre côté. Nous continuons à bosser d'arrache-pied. Nous ne ménageons aucun effort pour vous produire ce travail de qualité. Et soyez bozo sepelanango, dites merci à la grande famille, la grande équipe des Congo Révolution News. Et par là, je vois notre autorité morale. Lui, on l'appelle Monsieur Aigle Royal. Michel Kombe. Merci beaucoup, en tout cas, au Forum Molin, à Zabongo, à la réalisation de cette émission. C'est grâce à lui que vous avez ces belles images. Et Bissopé, en tout cas, on a plaisir Yakoyamba sur ce plateau pour la première fois et non la dernière, parce qu'avec lui, nous aurons le temps, n'est-ce pas, à chaque fois, dans un sujet à caractère religieux, tout le monde développera accorder biso hospitalité naïe, en dépit il y a un emploi du temps naïe très chargé, mais le loi est tout sur la naïe, tout le canit au coutané de ces messieurs. Merci Mbala. Nzamba pesi souffle de vie, apesi biso makasi tokutani lelo. Ngana na plaisir wana, à chaque fois na maramosa de Nzambe, na plaisir parce que na dit que but principal to poursuivre awa, ils allaient édifier peuple de Dieu à biso à travers le monde. D'abord boni yomoko, boni musala kati na nkolo. Oui, ngana za bien na ngolo Nzambe. Musala kati na nkolo en tout cas zole kamala mu mingi pona lokumu na Nzambe. Tout tourner autour du pot, tout comme mon vif du sujet. Bandeko bazotalo lelo à travers le monde. O bayebi. Mais tout se voler face à la peine mingi o bataille pour la première fois ba monio lelo. On se poser une seule question. C'est qui ces messieurs? Songa biso na identification. Qui êtes-vous? Ponga na yebi, Michel Komba yebi, Pichankier mon soldat ayebi, ça dit famille mo ba yebi. Mais ba o ba yebi te ba monio lelo boy. So ba mituni azanani, abimeli biso wapi. Talabango ou banano ko s'identifier na epana bango. Oui, naza mosal na Nzambe na plusieurs domaines. Naza prophète Messimbala. Nazo exercer ministère prophétique musikate na awa na Saint-Denis awa na la Briche na pembeni awa na 71 73
rue de la Briche. Donc tozawana na salle 23. Tozawana tozo prier wana. Donc nazo exercer ministère prophétique et place wana et puis na mokili mobimba. Église eza wana Saint-Denis pe la Pessi eza na Belgique pe eza na Congo Kinshasa. Donc ngana za visionnaire, représentant légal, pe naza sous artiste musicien, naza la musique. Donc naza adorateur. Na combinaison Simbale. Merci beaucoup prophète Messimbala. Mais car juste na combo kaka déjà permettre ngana tuna yo Messi Mbala. Messi wana ezaka eza kombo na yo ya robotama eza surnom pour ba Messi mingi ba bimika pour na Messi na biso oya bale. Ba Messi mingi ba bimi wana tous ces voileté. Parce que y a eza Messi ya religion, eza Messi ya robotama, tous eza surnom kaka ba mona yo jogo na quartier ba master ba pesi yo kombo. Songanga ka place wana. Ah Messi ezali eza prénom. Eza prénom nanga, non nanga eza Mbala. Non nanga eza Mbala, poste no eza Makiadi. Prénom nanga nde eza Messi. Congo penza. Messi donc tango na ko Lionel Messi. Nano abimité à l'époque wana, ezali ba Maradona à l'époque na biso wana tozaki miki. Donc à l'époque déjà comment déjà Messi. Comment on a déjà Messi. Tango na Maradona nde bazaki na top. Comme vous avez déjà Messi. Pour botter moi kala. La ligne quand même précision là parce que nous sommes remis tout là mais Messi en tout cas ça bien dans PC classement. Prophète Messi Mbala. Toujours il y a na combo wana. Toi non na combo no kaka. Merci. Toi tu na Messi tu y na prophète. De l'eau prophète. Pour oser la prophète. Yo moro mi bengi. Ola li ola muki mi bengi. To ezape na ba oyo ba monaki li kabona kati na yo et puis bazui ba consacrer yo prophète. Ah oui, ezana ba ndeka osolo baba o ba monaki likabo wana kati nanga. Nde bango ba ibaki na ko sala nga to bengaka na consécration. Ko sala nga consécration, ko sambela nge bandi banda bomwana. Na koli nango. Na koli nango na oti nango na catholique. Ti na ye nango na église de réveil. Maison mère. Na oti nango na maison mère. Na maison mère ti na ye nango na église du réveil. Donc bato ba bingande na koleli ba bike banda bo mwana na sambela kaka mais tant na koli na zui âge nde na komi ko bimisa makabo nzamba tsekete na ngai nde ba ko consacrer nga na ministère prophétique donc nga mo tene na bene pe o sala nzambe na bende o sala pe ka nyos na zo sala mais na mi benga kité ba kambi na ngande ba ko consacrer ngai na ministère wana donc ezaki da 10 ans té da 20 ans pété. Donc je vois penza bande belé nazalega frère ndenge ba frère so za frère na catholique pe nazalega ka frère ndeba ki na catholique après ndé to kota ka ba vocation na biso ya kokoma prêtre na kota pe vocation na to bana banda mikie ti ozoko évoluer au kota pe séminaire na kota pe séminaire banda ki mikie wa pe to banda ngo de bas âge donc ko banda kuna nazaki donc yaki da na mutu nanga vocation nanga déjà pour na sala nzambe avant que église de réveil banda catholique. Non, en tout cas, le moins important, les vocations aussi dans la musique, mais permettre na bail au baola na biso de partout. Toyoka ba combo, toyoka ka, ba mingi ba yoka. Mais quelles sont les caractéristiques d'un vrai prophète pour me reconnaître que wana za prophète? Parce que prophète mingi ba yaka na temps na bango et puis ba yaka na message na bango. Oui. Donc ba no citer ba combo ba za belé. Mais yo sunga biso parce que le prophète baza est belé. Pour parler que du Congo, le prophète Baza est belé dans le Congo. Tout le monde se dit, tout le monde se surnomme, tout le monde se nomme prophète. Mais ma caractéristique, ils ont démontré que celui-là, c'est un vrai prophète. Donc c'est très important. Dans les Cambo, vraiment, c'est important. Prophète pour Nanga, Nandenge na Yebeli, Nandenge pe église Yebeli, Azali. Mutu o azozwa maloba ya nzambe azope songe pa ya bato azozwa pe ba souci ya bato zo memele pa ya nzambe ndenge tolobaka donc elle la porte-parole ya nzambe quelqu'un qui porte la parole de Dieu o azo mema ainsi dit ya nzambe ainsi dit ya nzambe memaka comme slogan tolobaka eza prédiction donc il prévient l'avenir donc ya sara makambo ezoya ye azoloba pe azotalisa peuple ya nzambe baye bakotambola no lenge sengeli po bakima soit danger
Et quand un prophète parle, prophète alobaka pona ko consoler peuple ensemble. Prophète alobaka pona ko édifier peuple ensemble. Prophète alobaka pe pona ko kebisa peuple ensemble. Donc malgré le tout le monde a prophétie ça mingi pona ko kebisa te, eza mingi pona ko consoler, eza mingi pona ko pakola mafuta likolo ya makambo donc mabe mais tozo ko encourager kaka. Mais prophète vraiment tango ayaka pona instruction. A consoler mais aza ko éduquer même. Ya to mona na Bible bisika prophète azali nzamba ko tinde kendelo bana muto boye mais muto ngota mza général. Nzamba biye bisa lokola azo yokate. Asa musane bien te. Atika mitindo da 2 semaines azo kufa. Mais prophète on banga to kepena a continue na bureau général ebise ke babi ozo kufa na 2 semaines po osali ndenge sengela ko sala te. Ba prophète bele ba bomba bango, monsieur Nzamba ida bango ba bomba bango te. Mais lelo penza en tout cas ozo sala malelo na oto yebi na tango kala eza différent. Ataka tango tozo kola biso ba to série à Zaïre donc eza vraiment différent makasi. Bande on va comprendre qu'il n'a pas suffisamment du temps au mega couper des caractéristiques. Merci. Maintenant rebondir dans maloba na yo. Le total là, c'est-à-dire le monde chrétien parce qu'on est chrétien, le monde chrétien lelo azola muka azo découvrir ba facette ça ba façade ya bato au jour le jour. Tout le monde se dit na mieux en tant que prophète on a zaka mingi na département na yo wana ya prophétie. Amen. Lelo on a l'impression que ba mi bengi ba prophète za bato ba to benga ngo Michel Komba osonga ngai to benga ngo na langage na biso vulgaire ba ta greco. Donc moto asali lecture ya temps. Atali environnement, atali place à ça. Atali situation. Aye na ba message en fonction il y a un moment où on a, c'est-à-dire, net dans Congo par exemple, avec difficultés, les gens veulent le mariage. Parmi ça, voyage, le rôle de la bénédiction. Vous comprenez, c'est-à-dire, c'est basé dans la prophétie comme une tendance. Oui. Pendant que vous au déterminé, azali moto yo, azo zwali lo bayanzambe, azo memela yango na peuple na et vice versa. Où en sommes-nous? Parce que ezaka makamna otsoloba, ndega Bible lobi na Ephésiens 4, dans Ephésiens 4, dans 11, il a choisi les uns comme le pasteur, les autres comme les prophètes, ainsi de suite, comme les docteurs, apôtres, le ministère, évangéliste un peu apôtre. Mutamutazana musala na ezo exercer na kati ya ministère ya lelo. Et bien sûr que zaki na vague mo zaki évangéliste ba yaki, boina ba apôtre, mais vague mo pe oto eza siko eza vague ba prophète. Le prophète na bana vague badadi. Vague ba prophète badadi ya on des aziko. C'est ba professeur. Yango za siko. Problème ezali eza problème nini? Ce qui les lots on appelle même bato bazo zongo sous na valeur té. So ba bengo quand même prophète quelque part. Donc c'est vraiment ridicule. Donc moi la mutu la saki bien ma bébé c'est long po. Aiko ba bengo tumo dadi wana. Abengo tumo pasteur wana. Donc il y a déjà long baby po donc ça parce que biso moko nde bato babengi ba prophète to bebisi musala on. Yango no monike bato ba zongo peso sérieux té. Pourquoi? Parce que ndenge otilo ba ke question posée ngake prophétie ça basé mingi na libala. Eza basé mingi. On les a exemple la personne qui en a dit ils prophétie comme ça là espace na temps c'est-à-dire environnement. Ça les lecture et environnement wana na conjoncture basée nango et na ba prophétie nango ya bongo. Pour na poto route ya mutu voyage té. Mon mission na poto mutu aelo prophétie à voyage. OK ne lo la to OK wa. Vous comprenez na sens on na lobela qui continue. Question na lobité eza psychologie. Donc to zana o abenga inspiration. Au Saint-Esprit inspiré mutu. Donc to benga psychologie. Na pes exemple mutu mususu basala peut-être batanga makasi droit peut-être. À côté le pe boye biso le moko et que peut justement à travers la psychologie na. Et ça par exemple moi si otali le boko bomo sopoto mtala ta alliance de kokata longo le sali un mois. Moi si ne wala sakala ta alliance. So ça batu batanga biloko na bayebi yango. Tango ta de musapia mutu a comprendre que o la teli wote. Ayebi. Donc tant que nazo mona ozo le libala mais na moni mange fait moko be karaté ozo sepela. Mutala ba men nyos bo senga opesa. Mais ça juste oyo bengi greco mais ngala obe yango eza psychologie no be en psychologie yango peka même kombo lobika wana. Donc pour vous dire que oui muta travailler psychologie na ye. Mutabi que moi si nyonso ya bali na mute. La biso ba africain boy azara na posa bala.
en tout cas ça souci majeur na ye mwana mwasi na boti te ça souci majeur na ye ata nzamba lobi te soki yebisa kaka na mon libala déjà osepela alors muta boti te na mwana boti mutu déjà osepela donc eza plus psychologie par rapport ke bon nzambe eza muta travailler ka psychologie a étudier ka mutu ayi les messages wana mutu pe andimiao donc pour nga nazo mona ngo mingi na sens wana pour lelo makambo à part ça eloko pe koti bat na psychologie wana mingi eza complexe pe eza état ya pays pomboka na biso etambola malamu te banda kala mboka etambola malamu te parce que lelo on a bilé net na États-Unis osa mutu nzama zo pesa voyage okoloba ngo te mais na Congo ba olwanza pesa voyage ko mutu wana ba bisinza ma pesa voyage yemo pa ndimi on point parce que voyage pas les alix voyage pas na conjoncture ya pays voyage pas na ezali kamunene yango siko ba men wana na ben kombo bengi bango wana na bakse bango ka ba men sikoyo ayebi lokola conjoncture ya pays za boye ngape na kotela ka boye pe ko simba ezala wa mutu aliete ese foi ko simba nzamba lokse école mais na Hollywood demo wana ya pauvreté wana oyo Alexis mutu wana école wana so za na Hollywood jamais mutu wana ba Alexis école aliate et osate mais bisa na Congo mona foi ko simba ola ke musala me bakanga na permanence ato zuite lobi ko zwa mais nzamba yebisi te ke yebisa frère lobi ko zwa yemo na ndenge na créer l'espoir aye ko pesa espoir ke nzamba bi lobi ko zwa to fanga na mona zuite abi ke nzamba mutasali liete or ke nzamba te muta atinda ki ba yebisa yeke osali lobi apesi makasi na maboko akobima ke no luka nde banyo ke luka nzamba déjà ça déjà nyoso apesi makasi oza ko kate o katala maboko te déjà pour nga déjà koki le reste yo mo faut que no luka musala obeta porte ozo musala yango zo mona biso la Congo yake mutu comme prophète asala asute akomi pasteur akosala te akomi évangéliste akosala te bon donc mutu na zo sala te aluka mbongo ozo te akre professeur lukuta ako créer kombo lobi wana ako créer yango fa beta ngo mutu parce que asala te kuna fa futa ndako il faut créer makiona il faut créer babilo ko na lukuta yango ba komo tambola na psychologie ezo simba na peuple congolais parce que pays eza bien te yango moni ezo simba na peuple congolais pour mater wana kaka soki no wana na États-Unis et aussi baté mais na Congo simbi est-ce que c'est un plaisir parce que aux régions de Ngara na baki il y a la conjoncture na environnement amen c'est-à-dire merci beaucoup par rapport à alléluia mais prophète Messimba là bande ko boita biso ba mituna yuzolo ba c'est bien beau mututu azar toujours na moi na moitié azar na papa na ye molimo mais ngaya na tanga ki biographie na yo na identifier ki yo na papa na molimo pasteur Coutinho Fernando c'est-à-dire il y a déjà na monio wana na bato bota la biso bipe ki za bande ko pe belé oyo message ya Coutinho et kota ba moté bandima ngoté c'est-à-dire il y a déjà ba mona yo boyo pe ça ba nkanda voilà parce que yo papa ya molimo na yo spirit il y a molimo boyo c'est difficile à s'expliquer mais pasteur Coutinho il représente quoi pour toi? Un papa un papa azo représenté par langa le rôle moi na papa na mais papa oui on veut bien papa oui mais là le but non ba te belé pe o message na ye kota ba ngote o ba mona ke marambo belé maintenant ko kota na l'église de réveil na canal bon parce que ba pionnier on va pas so ba dit na ba la église pour génération na bango ne yaki ba to mingi ba mona ke bango ne o to za na ngo lelo ezali fruit ya o bango ba bandaki oui parce que Coutinho ayela ki biso message ya prospérité oui vous comprenez c'est-à-dire ba mazato mo matina cher boyina boy c'est-à-dire pasteur il faut luxe il faut boyina tout ça c'est-à-dire ba ça lelo to connaît ba on est pendant que ça na origine na ngwe na source place hôteli place ngwe hôteli yo po hôteli kuna ah n'habité question pela n'habité do yo sunga nga poser ka mutuna ouais ça bombe pour moi donc yo sunga nga ça mutuna ouais ça va fisa Poutine à moi gars ici bandi tout combat comment atanga kiyo mais question ma kasito allons-y sunga biso sunga pe bandi ko bota la biso auto mona lelo c'est-à-dire il y a rien de nouveau sur le soleil ça ba génération peut-être ya lelo ba développer na ndenge nango moko boy ba s'inspirer pe na ba o ba banda makambo wana c'est-à-dire ba tellement sur du haut de l'air cher pour redonner makambo soso papa ya molimo na pas zaki na kati mais kasi nga déjà eloko na hérité panaye déjà courage au lobake mboka ezaka mabe mboka etambula ka mabe yango réalité boy déjà courage au lobake que mboka etambula ka mabe yango na boy na boy déjà courage na gens déjà panaye donc au moins que batu babeta lisolo wana te babeta lisolo ya ayaki na veste ilamba alati bosa cher
mais poni côté wana ba beti lisona ngote asala ba bien belé au monde ati batu bako Congo ko bénéficier nango parce que a signé à sauver le Congo nga za parmi nga zo balle nga zo masas na sauver le Congo ngam batira balle tant to hôtel mais la système boy na boy sauver le Congo mais na époque wana sauver le Congo a osa o ba politicien belé ba ko hésiter mais a osa ki lelo ne to ba boy azana AVC atambola bien te pour assigner qui a osé qui a le bas pour la mboka. Ata vini na risque pour la mboka na ye. Mais Congola kangaka makambo ye spécialité. Ya ngwana zo bangi sabatu musuko bundela mboka. Zo bangi sabatu pe musuko mona so mutabu bundela mboka, ba tse quand même le nerf. Mutazu choc moko pour na mboka, quand même moni ke mais biso mutako bundela mboka boy. Ka ba ba ofinga ye. Kutu so zo ba makambo mboka etambola bien te. Na ba commentaire ba to finga. Kaka soda ozo bundela, soda salaire eza mabe boy na boy. Yes, on a mukolo magana nzela boye mtu akanga boye mtu abeta masasi boye. Yamoni batu bazo baye ko bundela mboka ya Congo. Ondre peuple ba lingite ba bundela bango. Ondre banika ba souffrir. Tala movie ya mutu bakainga ko to veste. Mais Salomon alata bilamba ya diama. Bible lobi yango. Alata bilamba ya diama. Yesu yemo alata lin. Lin eza tissu eza plus cher. To ibe ambition nyonso. Alata ki bilamba mo tissu mo ya bongo te. Mutu nyonso lelo alingaka alata bien. Mutu nyonso la Bible peut oublier ça qui extravagant dans qui confondu na ba apôtre na ye. Il fallait pas préciser que Yesu azaki na ba éclaté. Azaki na éclaté au monde Dieu moko boité, azaki na éclaté. Dans le roi azaki na éclaté c'est que Yesu mutu munene. Non, ça veut pas dire ça. Ça dit azaki mongol te éclaté. Ça dit azaki te que so bo moni oki ye dans une leçon continue l'église. On dit dadi. Au talika était le dadi. Laisse tomber au dadi. Kasi elonga na zo bezanini. Parce que tout le temps ayaki un message de prospérité. Batunde ba comprendre que on mabe. Là ta bien. Zala bien. Non, so aux hôtels ngo ba te posa saleté. Oza mwana nzambe, ba te ko sambela, posa la yuma. Ya lo ko ngana za boso mta betinga mbata. Jamais non pied le tama mususu. Auto bible te ozong ça. Te na to si ko bible. Parce que ça non, ça référence ça rema. Na to si bible. So mutu aosa mabe, ataza politicien, ataza ministre, ataza nan. Tokote emela ya longwa ezate pour ensemble tokotika non tokobata longwa mboka yake ne bien teke mabe donc ça n'a rien à voir na ko tokosambela yangwana parce que ba Moïse ba bunda be pour na peuple na bango ba Gédéon ba bunda pour na pays na bango donc pour na ngako sambela nde yangwana donc ndenge oyo yela kike la message de la prospérité ndenge ba kosaki biso kala que ba bolande ba kota lola mais bango bazo zo ba minerai na biso ba na ngo ba na mboka na bango ba tongi ba métro ba tongi ba biloko belé lelo tokokoka na bango te. Mais biso ba biso que les justes hériteront le royaume des cieux. Biso de vanité de vanité. Zo nga le so na nation minda ko. So na nation minda ko za vanité te parce que so na ko fina na bana ngai. Banda ko biso to kolela biso te bato somba ko. Papa mda somba ki bien ko mda somba ki. Yango biso to ko fanda to kolela wana. Donc so que les actions amone que za ngo vanité na somba nga te poza pamba na ok na nga likolo. Ne biso ngo to boka mna banda ko ni. Ozomona bango na poto ato bato ngai tout refait. So ba za vanité faut tika ba sa beauté te. Mais bazo bana ba projet à 50 ans même. Dans ton comité, bazo ba projet à 50 ans. Il y a 20 ans déjà en avant. Bazo en déjà. Pour bazo préparer à venir, il y a bana bangolo ibatika la toujours ba puissant. Mais biso za bon to mona ga za ngo vanité. Ata na sel na mbongo te. Ata na sominda kote, ngana okufa na ngai. Ba okundo na libulu ya mukie, atozui te. Ba message moi ko lembisa. Ezalo wala bato bazo chance ya kozala pena na beauté makasté. Il fallait se contacter avec Jolies, Baluka, parce que on n'est pas joli, mais on le devient. Mais on est beau. La beauté, mais la joliesse, ça se crée. Créer rien. Tu peux créer la joliesse, mais tu ne peux pas créer la beauté. Donc, beauté, c'est un mouton à 100 ma beauté. On a mis ça la jolie. Mais adage, qui te condamne ma belle. Est-ce que ma belle c'est qui te kota? Ma belle et on te blague sur ma belle on met la rabiso. Au rôle ma belle c'est ma casse. Mais ça d'âge ya bato tellement koki bongote et ça d'âge ne. Elle va so muta koko so mal pang na potete o lobani. Alors batenga na pe na kin ba mboko ya bisote. Pour kokite. Ya so bongote. Pour kokite azana capacité. Mukolo azana capacité ko somba. A obeta soli solo na te. Donc pour vous dire que la prospérité et à tel cas mutu ko sambela mais faut ça na mbongo. O sambela mais faut ça pauvreté, ça la pe na mbongo ça la bien. Et le but c'est au sambela faut ça mobola. Tant que vous comprendre que telle prospérité, batongo ba ko magana mbongo te. Na lobi sauver le Congo donc na telle prospérité mais ba bonga te pour mokande bloquer bongo misale ezate. Ya on de tinda ki ya longo na message on a ya prospérité, à côté na message ya sauvons le Congo a expliquer qui bien.
asima ki abina te me bato bazo bonga te po faute za ngate misala ndeza te na ese ki bato te botambola na masumu pour beauté albeka que oui la prospérité au gros semble ensemble oza bien moi montre bien OK moi restaurant bien n'est pas représentable yango na lingaki donc pour vous dire que oui Bible c'est que moto kolata bien te cause la propriété et puis que so za saleté là c'est que là non so pour ça oza nimbongo là c'est que là non ça n'a rien à voir au moins important parce que en fait on a l'impression que l'eau les a cause la pauvre n'est synonyme que l'eau rose on peut pauvre OK pe l'eau raté so ça mutu mabe na pauvreté na oza mutu mabe ko espérer pe l'eau raté donc pauvreté eza synonyme ya l'eau raté tout ça la confusion on a été continuer na ouais ça parenthèse na chaki na ozo on a comment souvent le Congo c'est ça idée nous et puis on a rebondir rapidement pour la carte idée na banga dando la kinga bongo na ebite nyezo zelanga na zo ya wana problème ezate donc merci likambo ya souvent le Congo yoza moto yo en fait comme on dit au vivant yango de plein fouet c'est-à-dire que oza moto yo okutana nango au latango au vivant yango message ya kuta na prospérité ko na souvent le Congo parce que c'est là qui par opportunisme ou par patriotisme souvent le Congo souvent le Congo pour n'engager par patriotisme parce que et c'est là azaki mokote hein azaki na bato belé vraiment il y a église belé et même église catholique avec semanaï et c'est bato belé bagi semanaï bato belé vraiment il y a pas patriotisme mais songa biso ce qu'on a période wana je vais là pendant quelques minutes période où on a tout souvent les Congo tin niveau comme que yo personnellement aux les ça c'est dans d'autres donc bas les autres ça dit et to baba les autres bas les réseaux à moto et qui partait les autres côté nini sur les autres qui ont moto mokufi sur les autres qui ont moté mokufa comprendre donc tu nous as témoignage vivant yo a to témoigner ta to lobité mais so moto a yebi atali yo a komisi nzambe amen atali bina ba mungu baba nesu ba solito ba mungu biso ba mongo to ba nza komba atali bina bino mungu baba lokumo zongela yo moto lo yo boza ozo représenter témoignage minene amen to biso période on a non sauvé qui on ndengeni c'est comme la licence c'est nzoto si les lobé tenir sur tes deux pieds la période on a ngala vivre en boyer mais ça est facilité et c'est période mo grave oyo etikala na mutu lokola oko craquer en fait c'est ça traumatisme etikala na mutu bongo ngala vivre période wana on a zoka masasi donc ndenge mouvement souvent le Congo est bandi tant que bandi ça qui tellement grave et la première fois te ba sola ba côté là ba sala bongo liboso ça yaka na kati église ka bon enseignement wana ba sola ba côté na kati passer babimisa na ndenge passer kuto babimisa na ndenge abimi na porte wana papa tellement betidia bazali ko na ba camoufler po bango yebele babimisi pas kota kine na muti pa bakena biso tikala ki wana to mona ba soldat pena donc ezaki grave donc ils ont pena ko ba portable zo kende ba portable zo kende ba fouiller donc ezaki matata batu ba lela musu ba tikala mpiaka musu ba portable makamene kenda donc ezaki pena bongo batu balela elika première fois l'équipe bongo deuxième fois passer à Rosanini aloba kaka ayeko longana e akena epoto ndenge fermana salamaki a se camoufler abimi akena e parce que comme il y a danger tanga route ya vandi ne tanga ekozonga siko na 2016 wana tanga ekozonga ndesiko fermer ezalaki wana wana siko tozo kendela stade de Martyrs journée yango na stade ya Tata Raphaël et fermer ça jour tant que des vieux à Tata Raphaël déjà nga déjà il na vie na ngamo de boza déjà soda za mukonzi penal kolo yes quoi signaler nga déjà bike moni lelo oyo parce que continue bazo kanga lelo muta expliquer nga ngo aga mukonzi likolo yes ça ibaki déjà que pourquoi biko kende te za maele ngai kaka na bike fona kende kaka to kepe stade de Tata Raphaël et s'il peut to yembi pe journée on appelle YouTube je ne peux l'équipe makamno salami tant to sisi ka wana to seko te moi azoya ndeta ya ko laisser passer ko nombo akomeka pembe ne boye so abeta liboko so ni akoyi boye ballonnette bino ka ballonnette fi anza kinango oh la ngoko fila ka nando balibo so wana parce que grave pona ko lo baté kelikamo boko lo baté et rata ba mona que te faut ko kata kilti boko maintenant sukate danger ça
to wana kati to yebi Comment si on a qui na bayonet pour achu ba yeka neza ili ko. Nenga zeka liboso wana ikolo wana. Suite neza gini er raté, suite na ye. Et raté bazuye ba comprendre maman que Teresa mabi. Quand des bazuye ba solne ba comprendre maman que oui, tu dois tata Raphaël. To zande entouré na tata Raphaël wana. Donc il faut qu'on libère maman pour ba police pe ba na salle wana. Ba mona ba zape na kati manche wana. Donc mbala moko senga to bima, tango to bimi na journée kati wana. Ba mona to bimi boye. Todo bima porte esa direction ya Sendwe. Quand on bima na porte wana déjà. Côté na côté des rings, côté. Ba soldat déjà ba c'est la biso côté wana des rings déjà wana. Ba suile ka wana. Mais ça c'est bétama déjà wana porte avant na wana. Ba suile. Te ba mettre ba la population ça wana. Et si bagité. Ba soldat c'est le là, batiki. Parce que maintenant mando ke le liboso, ba soldat ba bando na ne asima. Ba camion te moni bon na cadre curiosité ba ndola na épée. Ba pe ba misu ba kenda ko misu ba ndiko landa. Nde biso beto kenda ki. Ba jipo wana zo ndanga na sima. Toke to lekia, je la pensé solide to koti toke enseignement. Tant zo kota kaka na enseignement kaka na église, ba jipo wana pe eye, écoute. Tato comme tant matini kolo. Akeso ko na bureau na ya koti ko avandi. Nde place féminin za ki mwana. Apo ba jipo eye et maté koti likolo. Ba soda ba mati ba landi yeti na bureau na ye. Ba julie kuna na bureau na ye. Nde ba julie kuna ba kitie tina se. On a yoza wapi. Oh, ngana wana mone fema bonne zo lega. Yoza na ye. Biso yenze la mone nga zo ya biso bitozo ya. Bokoti na église, bozo mone fema nga zo lega. Na misu na ngabo. Bozo na se, ye likolo ma mone ke mutu likolo ba kitie tina se. Bilamba ya kokatana po efe ko benda na ye pando ngokete. Déjà pena beno kene na okete. Bilamba ya kokatana ti ba kompe na se boye ba mettre ba sa intervention. Ba braquer ba mettre po va na se ba fa na se. De ba kenda kine eti ba bimise ba tepe na jeep ba tie na sende ba nyata pena ba tuboye o va na se ya jeep na merci ya kenda bongo va na se pa tuboye so ne biso tikali wana tango to bimisi ko libana na cinéma ba tu ba so ya sko ba tondi be na cinéma de ba tondi bo nesko ba soda ba yaki to ba soda ba ya ba mili biso na nzela ya a cinéma tout droit misu ba oti na shaba njela kanda shaba ba yasko cinéma boy bilosko bozana na coin bosko beleba o ba na kanda ba kimeli boy bilosko fubo kima boy tango siko tozo kima wana ko kima tozo kima nde ba jipi o to traka na ba film pene ya commando libération de mukolo wana ba venir kangami ba jipi na ba jip ba zo beta ba kimogène boye ba bale zo beta malongo likolo boy na boy siko tango tozo kima wana ale nde ba komo beta batu musu batu soka ki bazaki belé batu soka belé batu sauter na mapango wana so batu ba okanga mapango na bango donc faut sauter tant to komi na coin à porte ngata na komi na coin na koma na porte église ndesko bal ba betaki ya kozonga wana nde na baluka sikoyo so na kwanga na 4-4 ne jipa na ngoni atangele kinga likolo mais na kwa sikoyo bal wana me makinga excusez-moi bal wana me makinga na kwa sikoyo na porte église makilezo kimezo tanga ezo makile benezo kima Ils de na côté ni. Ils ont na. Naza on uzika awana. Nyosu mbeso election. 2 balles. Olobi? 2 balles, on 2 masasi. Nazo sisi moko. Moko ki moshende tumbenga. OK. Ndeba zinga ba kotika na église. Sota ba kona na église, ba soda. Ba bandi ko beta ba ki moshende siko na 4 église. Ils ont na douleur ya balle. Ba ma temeli banda. Attaquer subino na kati. Ba zinga siko na 4 église po ba sotenga mi. Lupango kanga mina na papa makelele. Wa honorable. Bazo macho siko papa makelele fo matalikolo to komi kana ne ba grader mo za kana na cinéma l'église. Ba beta ki mojen libanda, on dirait ba monaki. E ko na katikati makolo miso kufi. Miso siko zo mo ate flou na kana bal. Batu bandole langa lokwa na kufi. Kanda na yango mona ka batu baza ba mona événement wana ebele basilikaka. Yango mona ba bishop Élysée na Afrique d'ici la za ko na Belgique na pesi mbote. Yango mona bango basilika bongo. Donc nga pe na koma ko loye pona ezaka kanda wana kaka onga na mona na vie makile sopani pona Congo pona événement na tondo lukaka délivrance mboka yango pe mutu kanda wana yanga pe na lobela ka boy yango pe ba bishop Élysée ba muta lobaka na ndenge na ye na ndenge ya moneli ba bishop Élysée ba yaki ba na vie na biso ba pe ba zo loba donc mutu loba malama loba be mais eza juste kanda o ba bazalo ba mona événement wana yango no mona événement ti ba mimanga na kankokolo jo yango tango bazeli ba sode éliminer nde ba mimenga na kan kokolo jeep monso ba ndoko ya ba bangi ba kanti ba sodango ba sikinga na se wana ba bakimi na bango frère moka ya ki wana otene ko bae ko melana e bimela melana ni drink ya ko sakante kwitsa makasi ye mtazonga mimanga na hôpital
balobi ke za kana bango te bon samaritain nao bon samaritain ala memi nga na frère l'église basondoli yo mais moto otaki na ba drink na ya memi yo ka te basondoli nga te babatla basondoli yo oh yango wala basondoli yo kasi basondoli yo ba se protéger en fait basondoli yo bakimi continue là bon samaritain mta memi nga sikoyo na hôpital na kankokolo batali bal babika za kana bango te ne na kendaki na kasavubu après ba transférer na kankokolo nde to kena kankokolo passe ba kena sanga opération kuna ba bisa bal mabele siko na kankokolo wana pe il faut ça qu'on a ba traiter ba onde ba lobi ko lala awa te na kankokolo ko tikala ka awa te donc na sisi ko to mikona nga kankokolo te ba bi faut bima parce que lelo basoda basoya ko kanga baso ko enlever awa donc nga na bima parce que balinga ki tracer ça la tête que mutu mo azoki bal na makambo wana zali ba beteki massage te yango wana ba bimisa ngamba parce que ba bi que journal lelo moi là les actes suite aux yeux coup de film à camions donc to lobi ko taza wa te mais ba bi faut pas vérifier yango ba bimisa ngamba et tant pe na bimi na ye na va na ndako ma traitement mukie tant kaka na bando koma bien boye na sisi ko koma bien te ba sa vimba moko ko bima moko na tela bima ina mukie histoire bo sana mukie bon na zoka. En fait, mais Simbala, l'histoire en les amoulaïs, ça veut dire que les médias c'est le temps. Mais c'est quand même un qui autant au exprimer en gros parce que on ne peut pas comprendre qu'il y a des ceux où chaque fois que les maras pour dénoncer, bah mes gestions y a beaucoup d'abissaux, bah le barangon natina, netio au risque à vie na yo, quand on a tel malikambo ya Congo. Donc ils appellent à Congolais le rôle en le rôle à yo. Alors j'attends y a de critiquer pendant qu'il y a un risque oh yo zoité. Amen. C'est ça le mal du Congolais. Mais pour tout clore chapitre voilà tout qui est dans tout côté maramususu maramunyo so yo lobi wana y enseignant nini la vie y enseignant nini maramunyo so viva wana makambo na viva y enseignant nini en quelques lignes car tout côté ça chapitre makambo na viva na vie bon école sanga ka na vie et pesa nga maele na vie et enseignant nga ke tamuzo za mabe pour na mboka en fait. Et ça va regret pour na mboka na biso Congo. Pourquoi on va vraiment quand na mboka kota yo. Te ba regret pour na mboka Congo na tel point que au cause appelle moi na moko tamso aza grand joueur boye, ango beta be pour na Congo boye. Do ba regret ndenge wana. Do ba regret ma be penza donc et mboka no mais à étranger ba ko traiter ndenge wana te. Mais biso ne to bima ba Congo, to bima na ba passe makasi vraiment. Soki mboka yo changer aux vraiment bien parce que to bima pena na ba passe na bitema parce que au monde a batu ya bunda mboka na bango batu bako ça peut marche pour na mboka na bango ça normal biso pe to na droit ko ça marche pour na mboka na biso mutu pas na droit ko loba pour na pays na ye peut-être et ça vraiment loko moko important d'être le boy peut-être batu ba souffrir na Congo makasi et ça la passe mais et ça lit ndeti ngabo na ko compte ko tika lit wana te po nazara na lit wana kana nazara ngara pour na mboka tili na kana. Merci beaucoup, prophète. L'enseignant un vainqueur ne lâche jamais. Le mot important, un vainqueur ne lâche jamais. Et ça l'appelle le rôle, le principe de Batebele au Borland Nabiso parce que nous avons tout au début, une fois qu'il y a un salaire émission en caractère religieux, le but principal pour suivre les alliés, c'est-à-dire qu'édifier Congolais, tout le monde sur la Nabiso partout dans le monde. Mais témoignage n'a eu au servir Batebele, il va comprendre que c'est limité. C'est-à-dire au rôle de Ngambo, nous n'avons pas. Mais à un certain niveau, quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Donc pendant l'injustice, celui qui ne dénonce pas est complice. C'est-à-dire qu'il y a courage, permettre de féliciter pour nous, nous risquons qu'il n'a vu l'autre, ça n'a pas de ma casse. Prophète, vous appelez artiste. Vous appelez artiste. On a vu que tu as la prophétie rapidement dans le souka, mais on a un côté artistique. Comme moi, héritier. Oui. Il y a ça n'est pas là. Comme héritier, ils ont surnom. Et comment il n'y a pas non comme héritier, ils ont surnom, ils ont combo presque la musique vraiment. Ils ont juste surnom, tous les orchestres na biso, ma armée de victoire, comme on a dit Sinaï de victoire. Et nous avons chanteur voilà, na quatre orchestres Sinaï de victoire. Et tous les na presque ba misette il y a époque où il y a né wana. Bazali baona sumiko nanga. Ngaso nazaki les cadets à groupe. Les cadets à groupe ndé na groupe na biso wana ndé frère na biso moko alape collègue nanga tondo yimbane mala vie nanga. Frère Guilin asko na Angola, yimta benga ngake héritier. A bien héritier donc héritier on était papa héritier watana betena za rappelle les plus jeunes na maison mère.
Parce que héritier nanga eza par rapport à le plus jeune groupe ya musique autre qui na armée de victoire Sinaï de victoire nga na zaki ko héritier na zaki ko Benjamin ya groupe yango ko ndo ba héritier pour ça Benjamin mais au ça ko makambo ya grave yango wana frère Guilin je crois entre frère Guilin ou frère Timba moko na bomba benga héritier avant nous yana na prénom nanga pemeza Messi héritier za surnom ya musique surnom ka ndole nga ça nanga héritier au fait na ça ki yango parallélisme na héritier Watanabe c'est-à-dire héritier ya qui maison c'était les plus jeunes mais comme on est héritier d'abord à la base mais c'était les plus jeunes donc moi je me dis yo pe sous héritier puis ça qui les plus jeunes c'est qui vont s'inspirer qui peut na héritier Watanabe nga Messi le plus jeune de la personne héritier na ninga musique kaka na ninga ndole parce que tu côté déjà na domaine ndole merci boye bosali avant bosala na groupe na bino hein bosala groupe chrétien oui ozaki pétant ya bosala solliciter na groupe mususu mondain oui tant on a oui nazaki peut solliciter des tokola kaka ba test au ça appelle ba groupe belé donc ezaki na bo tanga na lingi yo moki wana yo mokota wana na tubi kaka yo mosko fungola na ba test ndenge za kaka tozaki pe na groupe na biso moko na ba quartier ba groupe ezaki ya bongo kaka ya kokola bozo betala baninga et après tu es que tu vas groupe tu sais tu beta groupe moko bopé ya même peut-être on azaka kuna tu sais pe groupe moko beto beta ki pe susuka ya makamanzambe na ba poto na osa nyoso na osambela kaka na ba frère nga mususu ba beta pe na orchestre belé banani nakendaki donc nakendaki na nazako yemba kaka boye nakutai na wenza kale na wenza kale na kimbangu wana nde nakutana na bandeko moko bazalaki amikolo bazalaki babiro ya Adolphe bango balingi kaka nasaku teste te nasukaka na porte parce que papa leki akotaka déjà azalaka déjà kuna nasiko force wana mde papa leki sikoyo ntongo pepe kali akufi papa leki ayene wana sotana namoni papa leki akoti kunda mde aza wana force wana donc yango mde sesanga teste te mais na ya pena test na za pena wana za donc na omona pe batnos ne bazo répéter wana donc on nous parlait sur Bandani na puis ba deux trois fois Bandoni on sauter au salon rapidement Bandoni ba kutana ba société qui na moment puis ba deux fois trois fois boyer banani donc na biso to bando ba sosanga na momani na moment wana po ya patata na moment oyo pona ya pa na oya o va risque on a remeko ki ne patata même so o bangaki mais o ba solliciter que zaki banani on va solliciter qui yo on peut entendre comment et ça c'est de l'histoire ils ont tanga no kombo écouter l'autre banani va solliciter qui non makambo beleza nkatwa beleza nkatwa makambo ya problème de banani va solliciter qui yo ozo moi risque on a oye patata malango ça test te banengo nini va solliciter qui kaya na ebiso makambo ze bele place wala kasi makambo nini to koyeba na bato bato ba koyeba parce que ba découvrir yo te bo de kufunga na wana ba otina moboko ça dit ba place to uti na place ndako na kamode to koti wala na ya uzo beta masolo wala kasi to za wala nga sa ki kwa recherche na beke no ya mbe na luka na yeba pe no ya manani donc ataki ba recherche na côté nanga tu sais ba te belé grand frère na baza ki wana akufa na déjà j'ai ba te belé to ki wana otokendaka mais ezaka histoire qui na déjà papa ki nanga za ki wana beta ki wana soliste papillon soliste papillon les gars papa langa ya la soliste ya empire oui il t'a empire et dit il tant pepe kala kufi aya poto Adolphe no wa tant pepe kala kufi ndaye et pas Adolphe Mingezi ngasko le kasanga ngwana mais na linga pena ovanda wana tena c'est de l'histoire c'est de l'histoire il est qui nango oye bosali pe groupe na bino tout ça vous avancer na beta orchestre oyo esalaka débat moko boye na créer kimbongila oyo tozalaka na Ribé Sente oyo abeta bakala langwe Alex Général wana tozalaki na orchestre moko tona orchestre moko tobeti pena ya kimbongila na orchestre wana mais tu vas voir kimbongila ma place mususu babi ote eza son moko boye nini mais ok mumbala pena mutapimisa kiri wana yebi origine nango oh to beti kengo album moko na Ribé na kati
Oui, Ribem d'Akena na maka asaki Burkina Faso. Mais Ribem qui na maka munyoso. Ribem to ba na bande mwana. Kasem d'Akena na ba plan. Yesu ko atiki biso akepa jolino, alongo pa jolino azongi susu. To sa mes kwa album mobimba to bangungi ba oso biso na studio la munga fula na ye. Tango alongo akeka na maison mère boy. Oh. Ba plan ki. Ba no répéter ngo da kuna kimbongila. Mais Ribem makamnya sali to répéter kimbongila. Et bota guerre ya ko sakana te. Donc Quel est ma plan? après comment la mission tu dois réclamer qui n'a biso basi yango batusko ba bino na musique nzambe bono na ki donc violon na pe mbala yo moka ye avec tout na banso ba mbala ngam ta ba aleli cri na donc Mbala, en tout cas, ils ont côté artistique, hein. Tout c'est parce que ça fait partie de l'histoire. Tout rebosse dans l'histoire parce que pour ma place au na satanda ki ndeko nango te. Non, pour ma place au Kende, il faut ma place au outil. Ça dit on les a ma place au outil qui tout effacer monter ça histoire na yo. Mais au bongo li motema au komi koyemba dans la il y a pas longtemps na confrère ngai soldat Pichenkimo on a passé ba gambo te place azali et puis Garingi Zulu na madame na Morgan et puis na bana na biso mindele ta ko ta ba mindele na famille. Je suis très fier de toi mon jeune frère Garingi Zulu de là où tu es en tout cas beaucoup de considération ngolobela ki likambo banzembo ya Emeneya nzembo kwa nzila vele le Emeneya Jean Goubal ayembela nzambe loko kanza yemba siku ya Mungu mingi bayembela nzambe baza mais en amonaki yo ou apprécier yango est-ce que l'église église no banzimbo wana ekobeta parce que bandeko mingi bozana tendance à marginaliser que moleli na obscurité na lumière ekotambola ensemble te ne bo qualifier bandeko mususu o bazalaka entre guillemets ba musique mondaine est-ce que ba musique wana oyo apprécier ki l'église no ekobeta pour mingi ba mona ba lo musique ya diable o ba yembela ka nzambe wana net dire la fele par exemple o ba yembela ka nzambe tant ndeti soki na tant na ba fête so ndeti yanga soki ezali nzembo ba yembela nzambe betaka na nous sommes tous les ans tende ndeti ngamoto na yemba so na yemba ndeti ngamu na église na yemba na ndeti oh Yahweh yonde mwinda na bomo inangai molili ereki mingi ngai na koko kateo bamsema loka kanza wana na yemba ngo ata na osambela ata na nini yemba ngo ko banga salinga bien ngai c'est juste là ko ba na ngoma quelque phase de so là ngai salinga bien déjà salinga bien déjà parce que ba yembeli nzambe yo plus en tant que ata l'église na yemba nga na yemba yo mosali na nzambe en tout cas au valider yango na boyi nzelo yo ekobungisaka molimo na poni korona ngaela nguyu ya mwinda ya loka kanza yemba na ngo comme t'es un peu bandeko no mususu ke nzembo ba yembeli nzambe surtout tu dois être vivant de son ne pas comme si nzambe bandi mayango to mais prophète moko pasteur ni puis prophète kara Paul Mukendi oui pasteur Paul Mukendi alobi yango clairement c'est-à-dire il a besoin que ba musique mondaine te a besoin relation na bango te to kende wapi bozo kabola alors que nzambe a dit pour asangisa non c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie on va bien la hypocrisie Bible lobby ne soyez pas saint annexé. Donc, ils ont bien qu'on a besoin de mais qu'on a non annexé. Il y a beaucoup d'amitié. Abio a besoin de l'amitié, na falité, na boité. C'est quoi ou alors nous? Pendant que Yesu yé monga kena oliati na ndako azaché. Bon soit ça il est qui n'est quoi moi ça. Soit ça il est qui n'est famille. Non ouais. Et ça en sens c'était mutu soki mutu azali libre pour na domaine alingi. Et ça on a mona na poto wa so oza frère, oza pasteur. Ata mas no so amonio azo budio kaka. Attends, on a pas ba frère, ah boté, mutaza libre pour les kamazango a osala. Mutumso apona sambela na été, mutumso apona za na chrétien, mutumso apona za bouddhisme, mutamuza na likam aza libre ndeto iva la poto. Ya opona o ya lingi. Eza choix ya mutu. Mutumso abandi na muziki, abandi ko beta muziki to benga mondaine, suka rango. Aye abando yembela nzambe. Mutumso so yembela nzambe tiken ko yembela nzambe. Muziki za mi balete za muziki moko. Musique chrétienne ça te musique profane ça te musique ezaka musique so mutake na ina autant aga musique ezaka do ré mi fa sol la si do et si li mais le contenu le message n'est pas non message ça mon côté par rapport à quoi ezaka bato baza ba adorateur il y a une église et le roi ntongo David a gagné ko so arche nzambe a ramené yango na Sion ba ponaki bato baza le roi ba adorateur
uniquement badoraka nzambe na église lokola basaf ye pe akoma pe pisom na ye parmi ba pisom oyo eza na Bible. Donc bango bazalaki badorateur o bazalaki ka ko adorer nzambe. Donc na sens wana de musique ezaka moko do eza moko musique otanga eza moko rumba ezaka wana et dépend na ndenge yo ko salela yango. Mais ça n'a rien à voir. Quand on fait net na pesa ya alobi bongo mais banze muso ayembaka bana babeta yango obongi na kembo yo kuma ya fere mekano c'est ben wana yo ka wana lo fomo mtabeta yango eza lo fomo so fomo na base siko abina yango te akobina yango. Donc pour vous dire que oui ça n'a rien à voir. Muta koza la camarade na yo ataza lesbienne ataza PD yo za nzambe te po ko mona kete o loko aza lesbienne aza camarade nanga te yo kokota na misana na été apôtre Paul alobi je fais Dieu pour gagner les juifs. Donc aote ya rote atana ngada diamba parce que yo au région de Niles n'est alobaki ya za arche de droit zo manioso avec clair bien yo ka na fallait yo ka même na chaîne na écoute route na chaîne na nzo notivo na tchako tuna porno tala niveau te na partager bon na côté ramener à côté porno te la pesque exemple na côté wala te de la nation vous tapez na côté wala te mais na cadre ya na cadre nde ya ko za hypocrite te eza o ya zali en fait ouais abo za hypocrite alaxi bato o ya za pour nga na trouver ko to mier prophète Denis Lesi que pasteur alobi que oui boza la ta mité pour nga ngeza na sensité ngata na zo ya bo na zo que ne peut passer coutuno riba zo beta la maison mère bazo se gana ko muso amoni nga nzela tawo makola zo tambola ba basimbele sente nga beko région dinga lelo riba akoma oye ko bela nzambe ozomona mais tant wana ezeke oui ozo le gana porte la samba pour te venir moko oui ezaki ndingwana ezani donc ekabulaka kinde côté lelo ndoza boye soki jibe mpiana ayo ko perception de grâce batonge ba posa ba contribuer na église jibe mpiana pesi mo akoboya oya na so na pesi mo akoboya ko filo midi pesi mo akoboya te boso so mbongo na akoboya ngote ndeni akoboya ki ya mitia bato wana baza ba satan te eza juste musique ya ponia ça na musique ayembela ne oyo emene oyo donc yebisa bato ka ke oui peut-être leti ngabo musique eza ke ba chérie ko adorer moi si ngana yembaka na ngote popona ngana pona na ngana yembela ngote na condamner moto yembi ngote mais ngana pona na yemba ngote mais musique eza culturel ngana yemba blog eza culturel na moni ke ezoko étouffer et déranger ngelo côté oui mais même nature et même mais franc congolais to yemba ngo bébé muke ale la kate eza musique nzambe un petit bébé ne fume pas la eza musique nzambe te mozo ça dit que eza culturel franc congolais to kufa pone kolo ba ju ya musée wana eza deti banzembo ebele eza mpona Congo na oyemba nge déranger nga te banzembo mosusu peut-être papa loko akanza ayimbaka oyo eza culturel azolobela culture ndeti bayibi nga bomwana oyo zango bala yimba eza mabe te nzembo nyonso eza na éducation kati nango ate eza ya nzambe te mais soki eza koéduke kaka masi nga mpona nga déranger nga te nga ça un plaisir parce que même soliste na biso ya CBG Patou Solo Tchétchenko avec soliste abeta la guitare na bima oui mais abeta la pas JB par là la spécifique clin d'œil à mon cousin Patrick donc non le dit dépend de l'appel ya moto na moto les grands cadres na pesi et dépend d'appel la siko ba deko wana ba église ndeni tant que yo bango bimisa bango bempi la Bible dit nul n'est parfait moto est parfait azate moto a droit à juger moto azate ya on appelle sur Ephésiens il a choisi les uns comme des prophètes c'est-à-dire yemo nzamba za le véritable prophète yo ezaka comme les prophètes il a choisi comme des pasteurs bon ça la mosala lokola oyo azo sala ti bino juste l'étiquette mais vrai pasteur eza yemoko au moins biso ko to linga to zo place nzambe ya wana moni le église que eza na valeur te parce que to linga to zo place nzambe c'est le baona nga sepel na ngote na sepel na le baona te eza bien te parce que le aux États-Unis tant ba Beyoncé ba mbaki on Jesus say yes nobody can say no ba tu nyonso ba mbaka kota gospel beta kota ati l'église mais nzembo na sikoyo pour nini soki sikoyo zaki ke mbila ba mta mbia ngba ngote même nzembo moi R Kelly tout dans ça the storm is over et ma ba na l'église ma rappelle gospel beta ma peine donc mais moni biso na Congo to na conception moko ya biso moko conception de ça ngo ya biso moko on te zo sala ke oui moi tu avancer ça te parce que merci na biso za reculer merci za reculer conception ezaka pa na biso so bimi Congo ke États-Unis au monde makambo ezate. Merci beaucoup prophète avec toi matière réserve bilé aussi la tête pour bando kutana de temps à autre pour édifier peuple de Dieu en tout cas va comprendre
Niloba, et puis et orienter Batomingi, peut-être, oh, il y a plutôt juger mon touté, mais du moins montrer la moto à travers la parole, à tout ça, na des grands amis à tout tailler pour aller comment se conduire. Merci de la présence là, permettre un peu quand même très rapidement, on a remercié tous nos partenaires en tout cas. Je vois Diesel à London City, agence sur na Château Rouge, on a Bisso, il y a Palais, Sopé de Kena Victoire, numéro 5 à Kinshasa. En tout cas, transfert, c'est ça, pour transfert d'argent, il y a des lignes, en tout cas, désolé à pour ça. Et puis, Porte de la Chapelle, Jimmy Chimanga, et Big Up Nayo, et puis, ma statut d'aller Vancouver. Je vous aime beaucoup, na commune Asuka, les Loba Bokaboni, Bandoro Batalio, les Loba retenir Nini, et puis, on a des annoncés là. Les Loba Bokaboni, ça, que oui, Amina original, les Oya. Amina pe problème nzembo Amina ikoti ki yanki Amina ikoti ba mukili kili kabona na message ya suka et puis na likamba Amina wana Amina nzamba basakoli Amina mokongo akoba ezo ya kalate Amina boma moto Amina petina yo Amina mokongo ya ngando babeta kaliko fite ezo ya kalate Amina dingi na ngame manga na ngambo mosusu quelle intention pona baraliste pona biso bato o ba benga biso bato ba ya poto césarienne mais nzo bato ba bagarre ba demi poto demi nzo bato ba na bagarre to ba bato esprit yango to yela nzela wana pona kota sur esprit donc Amina wana ezo ya kalate soki ndeko nanga olinga to kozonga susu tango ndenge zo bima pona ko sala promotion ya Amina et si tozana monia prod donc na studio ya monia prod si to silisi yango déjà kalate to banda promotion nango Amina donc on encore en plus on à peu près quand dans un mois dans un mois nous soudé et causadère na on peut proposer binongo pona bino bo sala biso na loba pas de souci toza na Michel Kombe Aigle Royal et puis la grande famille ça donc loba suka zala que église eza na Saint-Denis awa musikate na Saint-Denis na 71 73 rue de la Briche Saint-Denis donc toza na Saint-Denis place pena benga la Briche toza na premier étage na salle 23 to priaka dimanche to bandaka 14h juste à 16h30 le mercredi to bandaka 17h juste to si sera prière na 20h juste donc toza on na Congo toza na Bosenge 28 na commune Kalam quartier Kimbangu avenue Bosenge numéro 28 église des Apewana toza pe na Belgique pe tozali église pesa sur na Belgique donc le gars to kotisika na salwana l'adresse peneza penzana na mutute mais bato ba contacter ba ko zo adresse mon numéro contact ezali ba ko ba joindre biso to passer ba mais oh yo mo zo numéro mo ezao ba ko passer par exemple numéro contact eza 06 44 79 auto benga 79 na français na awa na nenga Belgique 79 12 09 donc numéro yango nga so bengi bakozwa ngai partout baza bakozwa nga mpenyo sozali soko za na problème obenga na osambela pona yo biso to sambela pona batu to kosenga yo lokote to koya pe na makiona te to ko fabriquer pe miracle ko fabriquer te mais nzambe ya basakoli asalaka nzambe ya Simoki Mbango kiangani nzambe oyo ya biso to benga nzambe ya Pongoto Lendo c'est lui qui a créé les cieux et la terre le véritable Dieu il est là à quoi agir pour na vie na yo adresse yangwana soko yeko sala mala mpolo ko nzambe papa nanga na tondo pe ba ope ba monyo ba sepeli ko pe sa ba mbote sa ba mabete très rapidement ba oya yo o ba sepeli pine ba monyo très rapidement et ça mabete nga mbote nanga na pesi na architecte Francis Vangu na mama Tania Vangu na Congo mbote nanga na pesi na Pisha Kimbo les soldats de la presse congolaise mbote nanga na pesi na moko pe papa nanga ya mbinga na pesi mbote na ba aigle nyoso na Congo mobimba ba aigle bazana Congo to benga ba aigle ba aigle bazana Congo na pesi mbote bana nyosa cité des aigles ya France na pesi bino mbote cité des aigles na Belgique na pesi bino mbote pona lokumu na nzambe na bosante le docteur Aaron Lubaki nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup, Pasteur Messimbala. Mesdames, Messieurs, tout est bien qui finit bien. Moi, je vous dis grand merci et on se retrouve très prochainement avec le même enthousiasme. D'ici là, alléluia. Bye bye, à la prochaine.